Paris, bana Londres, bana Afrique, bana partout. Bolanda CL News TV. Si t'as ma copine Christelle, si t'as mon néné quoi. Oui, salut très chers internautes. Je sais que là vous êtes nombreuses pour suivre votre site préféré, votre site CL News TV, CL News TV, mon pépé Yassika, CL News TV de Yémé Christelle Larose Mamou, l'iranium de la presse. Hein? Christelle Larose Mamou, l'iranium de la presse. Hein? Là, je m'en vais saluer notre papa. Hein? Papinzola Menso, Antapé Prod, hein? Pala Soza Bambote na yo bisiko zali, na pesi sumbote na na kumwa pap moté ma mère rêvé, kumwa pap moté ma mère rêvé, na pesi sumbote na na scellé du bois, papa social balobi, hein? Ba gros putu, ba gros bisous place Soza Nathalie na moni Freddy Mbouila le méga boss, mo bambote no yangwana lelo, hein? Tokiti na Kinshasa, toi précisément na Bandal Moula, si je ne me trompe pas, Bandal Moula, Bandal Adoula, précisément na Veni Balari, hein, toye kokutana moko ya artiste. Na lingi kotanga komona ete pour na lingi beau découvrir binomoko a évolué qui est pas ya Pépé Calé en Pagna un peu à son âme, hein, ye mutu ango artiste ango azalaka na ba juna akutanaka pe na ba joli bébé, hein, na ba dokoloso, hein, yango na senga déjà na Amiel Moulofa caméraman na swag afongolenga na caméra, hein, bozo mbala moko un place ça peut-être bato ba yebi ba gangi na bandako bato ba mona peut-être kala, hein, ba gangi na bandako oh ye wana to yete oh. Bonjour papa. Bonjour. Bonne santé. Ça va. Binomoko a se présenter binomona bonanga bat ba mona de ba sauter na banda ku ba mona déjà yo mo se présenter. Bon quand nous venons se présenter, nous venons se présenter devant public na nga ba zotala nga na minito. Se présenter kaka bato ba mona peut-être kala ba yoka sukombo wana et ça la bango moi ba bien neti na moni Daniel Kusanga na Grenoble papa n'exosa zo mona. Bon tu quand se présenter parce que c'est Dominique Mabwa en personne, Dominique Mabwa oboyebi ngaye. Papa Dominique Mabwa, bonne santé. Ça va, on baga par la grâce de Dieu, ça va. Papa Dominique, Papa Dominique, ça fait très longtemps on les carsouté na ba télévision té histoire non té pe mingi batum soupe ba ebi place aux alakate et ça nini papa Dominique. Bon, pour nous banaliser, pour nous ba place na alakate ayo lukingo o moninga. O lukingo est-ce que au sali magie pour monanga? Yo na monio pour na papinzola meso mona po batu ba olando na poto partout dans le monde. Oui, naebi ko na osali déjà ba na poto na pesa bino bas mbote na bino ngwana na pesa ba na po mbote na bino bo sente ba collègue na ngai joli bébé de Colos ya bino ngwana so bazo na ba mbote na bino ngwana fivi na ngai goma kengo bayana mimila ifeta Moïse Lokumu ba mbote na bino ngwana ça. Papa Dominique Mabwa, ozomona na te problème ezani ni ozoyo kanate ezani papa. Ça fait vraiment ngoko kaina ne demi na za susu na média bazomona ngate. C'est bazomona parce que baba l'artiste ne meurt pas. Mais na kufite na zali mais bazomona parmi ba image na ngao kaka na ça déjà bazomona mais ngama ba mona subiloka sika bazomona parce que nazaki victime na 2015 beaucoup de 2016. Dans le 5 décembre 2015, na bimaki na kinosa ba course na ngai na sisi ba course na zongi na ndako na koti na matina chambre pour na changer bilamba donc na za victime donc tension et ça lenga pina sala ki AVC partie gauche na nga oyo na sala ki AVC tension mataki direct mais quoi ça na chambre na sala nga AVC yango moni na ko kota hôpital na décembre na sala ki 2 mois à l'hôpital na koti décembre na bimina janvier. Tant on a bien janvier, le docteur a passé un repos presque une année. Donc 2016, ça a été activité mortelle. Le docteur a checké un repos, mais activité n'est pas média, n'a pas nini.
les gens ba yoka kitang na bango hôpital bazai ko yaka na ndako awa kosala ba émission na ndako kaka ba internet ndingi bazai kosala bazai ko ya ndako mais ngamo kona le kan soit ndine tokina na ba chaîne ba télévision ko ka plateau banda tilona leki na chaîne mo télévision té. Ça dit combien de temps oyo ozosasu depuis Pape Kala kufa hein ozo évolué en groupe na yo moko to bimisa orchestre moko parce que date depuis 1998 hein. Depuis 98 au Pepe Kala tika biso na ebité ovandaka no kananda ou bien obande ko la musique quelque part te na vana ndako tant Pepe Kala kufi biso tika toujours en empire tozalaki wana bwaningo tozalaki na bango Delta Force bako kabwana mais biso biso tika na kati ya oboyebaki empire bakuba na banani tika ngai Joli Bébé bajuna Mombafo ba musicien so ba Bia chante ba Lodi Motindo ba Desouza ba président dit le nom musicien so ba Vebwing ba Velvis biso tika na bakuba tozalaki ko évoluer parce que tant Pape Kala kufaki président Pape tezalaki na poto biso tika ki to toujours ko évoluer c'est ça ba répétition na biso na maison combattant na Gambela ana to tika ki toujours wana allez Pape Tex c'est tango to poto aye to ye ko sala ko ba répétition to ça première sortie na ye to seulement comme tout to continuer na biso musala parce que tant Pape Kala kufaki ma groupe yo basala ki banzemo babina babina ba cocktail wana o to bataki ba jaune noir wana équipe ana tout ba yako kena bango Dokolos bakendaki Dokolos Juna na ba jeune au Pepe Kala recruter ya sika wana ba fille wana na ba garçon bakendaki bakisa Delta Force na bango na ba Godé le Fombo bakendaki no sa Delta Force na bango biso tere toujours na bakuba bon biso tango tikali wana Pape ça ko ya to préparer pe ba sortie na bani ko beta biso ba concert si je me trompe pas tout ça voyage mo pe na tadi na boma to kendaki to beti to zongi to za toujours continuer ko évoluer. Bon, ngana cause problème moko mwana nanga ayaki kokufa. Bon, eza compagnie ici kana salaka. Nakendaki kosenga secours pas patron nanga. Bon, ma grande surprise mon patron il après singa yazo pe sanga $10. Wana patron Papi Tex. A juste $10 après singa conscience nanga singa. Ngam na sali pour Pepe Kala kufi ngana zaki na plus de 11 ans, de 10 à 11 ans de empire bakuba. Après singa ngabina sali apenga $10. Ngati me $10 on a banango ndenge nini bon vie ba relation nanga ndenge kaka na zalaka nango mais ya koleka nango ben nako kunda mwana bon tango sala be bongo na aki ma fâché na sidika ki na ba otame kuna vanda ngana ndako otame kudu na sa tamaka mususu kena kinde susu kuna na vani nanga na vani nanga ndako bon pele batika le kuno pe na epete supini sala ki o batika ki ba susu ko kabwana vie buingi susu ya kolongwa une partie à Kena Bango ba Desouza ba Lodi ba Bia chante ba ke ayeko sala o Empire Fondation vebu ntanga sala loko ne wana bon Joli Bébé pina Dokolos Joli Bébé na peut peni tika ko sala kuna sima ye pa ye ko longwa na ye bon Dokolos vesi ka ba ke na pe kuna na Delta Force na ba juna na ba Lofombo kuna pe susu baby kabani ni susu Dokolos age ko se trouver na juna tie ko sima Dokolos longwe ni susu yena Joli ba ke na ko se trouver chez pauvre Ngeleka comme on pas Angelika. Ve buntanga sa eloko na benga ko Empire Fondation. Azo ka TV aza koloba. Et Joli Bébé Dokolos Dominique Boya oza eloko na bino sali boye to sanga to sa musala parce que titango doit pena na bakuba ve bunga ve pe to zaki hein courant za ko passer nango bien pota ki tango se to beti tango to za la spectacle biso muzé ko beta biso solo yaki toujours vie bungi tango sa eloko na zo ka TV azo loba so ba réclamation bon ba tu pena nzela bazo ba so tala pena bino sa eloko abenga bino bokende to tatu bité a vie to akana pe bien to kenika ko chema boko pese seconde le ko sali ngaza mtel buso ki ne pas vie bungi Empire Fondation ngam tel bosom na kindaki na koti kuna kudi ba Bia kudi Bia Desouza V Germain Kanza Lodi Motindo soliste Papillon bazalaki wana na vie bwingi ngapele na komiana vie bwingi bina Dominique ko yamoti luka pe moyen obenda ba master no wana boya boza bino to awa eloko na bino ngo boya to sa musala na bundani petite na ko benda Joli Bébé na Dokolos be pe to ya ko sangande to ko sala Empire Fondation to ko travailler na vie bwingi
Merci. Dominique Maboaton, tu es ba relation ni nous ala nangona ba parce que joli bébé azawa te bango nyonso ba lofombo kutu aza awa mais toto tu na groupe na empire ba ko ba lofombo ba nani ba lofombo ba joli bébé ba nani komone sunani obozaki obina nae dogolos relation ni boza nangona bango parce que bango basé sikama on te relation bobenganaka ba papi texte sona bobenganaka bayebaka santé na yo parce que na ebité so bokabona na ndenge ni na ndenga mabetoni saba na monde entier bazola. Bon, pour na joli bébé na dokos wana ba collègue na tokabona ndenga mabete. Tant que veut tout ça Empire Fondation. Tu as cause voyage à Poto. Tabenga biso o naza ko saluer pe event nanga Kigo Makengo mobala mama ya biso mami la douce. Voyage à Poto ya koya tu connais na compte avec Kigo Makengo Empire Fondation tu ekende Poto to komi kuna. Tu sais peu ça de bête au moins tu livrer au moins 3 concerts comme ça. De jouer qui na LSC, tu jouer na Cabaret Sauvage, tu jouer na Bataclan. Tout ça comme 3 concerts boy. Bon, et ko simbate tu se disperser na biso kuno hein. Et ko panzana. Bon, ngana kina ko replier et ko zonga parce que tant que kenda kina voyage wana il y a des orchestres qui ont sauté ndamu to kenda ndamu su batikala ki donc il parti musu Empire Fondation musu etika kina nchasa awa baza toujours que se voler ka place to zale kuna na grand jour na kabinda na place to ko sa répétition na biso na grand jour na batikala ki baza ki wana bonga pele ki na zongi na zaki toujours na baninga toujours travailler nga na kozonga nga joli bébé dokolos bon batika yaki to kabaki ndenga mabete je pense que nous allons se faire comprendre bien lo ni ça que yo zonga baninga batika na ba na poto yo préfère ozonga na ba passe ya kino yo préfère no lo ni ça que ozonga ta yo ozongi na ke lingino Kinshasa Dominique Mabwa wani que le bani c'est qui la question parce que baninga ba na ba na poto ba bunda na vie yo préfère no zonga na kino to mon boko ata okenda yo mula suka o eza terre problème on bien on est terre promise il faut zonga la terre promise na yo na mboka donc ya ba ancêtre no il faut zonga kaka bon nga na trouvaki nanga mieux que na zonga nanga parce que c'est bon na mieux que na zonga nanga zonga kinanga parce que mon équipe a avantage ça na kin ya ngondo zonga bon pour Empire Bakuba déjà ekufaki oui nazoya nako explique to ndenge bilanga avantage wana nako explique ba avantage on trouve na mboko isika ngazali awa lobaka ke bato mais ils ont makamusu on trouve awa ke monaka nazaka mo avantage mona mo liberté mo boina ntango nazana ka mboka na kama liberté na liberté na ngai. Dominique Mabwa tonto ilinga tonto oyebisa biso susu yoza grand danseur o bataki atali babi ngafuna bina kalokola ngafuna bina lokwa touchone zala ka to Cécile nango na lubamba nambala nga Dominique nazali o babengaka ebemba nyoka ebemba nyoka epe boka pilipili si la soloté iza bon nana ngi bemba nyoka si la somoté e boka pilipili si la longo soloté ngano banga domina bongo parce que musala musique on a sala musala danse on a sala na tango na classité ezelo moko yelanga bwe nga za ba bazaka na tali loko o danse bimoni na vandi na tali ndeka na tali tanga na kosala ngona modifier ngosuna ndenge na baxi ba biloko mususu na kati Dominique Mabwa tonto e basusu avantage nini wana to zonga na Empire Bakuba avantage nini vraiment Dominique Mabwa azala tali bwabi o vraiment yango e salanga bona kata ya orchestre d'état force Empire Bakuba plutôt Empire Bakuba nini elo ni vraiment zo avantage nini zo na kata Empire Bakuba avantage non c'est que je suis aujourd'hui et c'est quand on a besoin de moment na benga Dominique Boyeba ngokili neba un jour Dominique bakoya baba ngolukanga ba cameraman ba micro boso ngana vana zo mokili mbe monanga neba ki ngote donc avantage na ki na lobaka donc sala ki nazala célèbre na yibana et puis na tambola monde te tambola ma demi monde entier
parce que batu bamonaka avantage Dominique Mabwa babite ke koyeba eza o mabete bamoni lupango ya Dominique Mabwa mutuka o ya Dominique Mabwa yo nayebi te koloba combien matériel nga Dominique kankara d'habitude ya koloba ngo te parce que na koloba na lakisi omoni osimba te utiliser yo disais nga mwasi na bana nga c'est pour moi ma femme et mes enfants na balamba mbala bona na tina moti na ke komila sa kinga Dominique na zabo inga Dominique na zabo blo na ngo na nga bongo ti pour me culer toi les gens ngo ya sunde mukiliza la kite oké komi mabe mingi batamtambe ba komi mingi yo que no se ko l'axe ba bio ko ko s'exposer au lami la kisi mais na simalem ba tumususu bazako ba sepeli na ngote donc ba ngalo ba omba ma setini te na l'axe ba mais bien c'est pour moi ma femme et mes enfants alors ba bongo comment maman ezala moi sinanga comme ne mami milolo mubanga mami milolo azali moi ka ndingo za ndinga yazali oza bana ko nga tellement ko vana mingi na mindele na bota nga kwa mde na bana mibale moi sina mbali kombo na nani moi na ngali boso kombo na ye Nathanael kombo na ye Mwabilu Mbayo Nathanael plus Mwabilu oui parce que wana pena vient nga kati wana pena vient solo la bien ti lelo wana vient nga kati taka tangu na saki paralysé na kwa AVC yawa collègue nanga lo fumba sala ka kuna mais tant bakika ba yebisi lo fumba bi ne PDG mutuno Dominique kuna donc ça ne va pas Dominique à Koti comment donc a kriabi un na Dominique à ganga donc a hésité à quitter donc à kota kimbala moka jimbon un après sur fumba kende nango plus Mwabilu Mbayo vraiment azam moko ba o a soutenir ka yo vraiment na lui bien qui yé na commencer ba monter pour na yé aza vie o yanga ya kati tala que moi nanga boso na bot na juna pesi kombo na ça fait comme moi nanga boso za moi na 97 moi nanga boso za 19 ans to yebenga ni nan ku na boti moi na wana ti ça fait combien d'années longa ni tous en relation ngana hein. Merci. En tant que grand danseur en Mboko, Dominique Mabwa, oyebani de partout dans le monde et pas ba chimène qui a la yabakiala. Na moni Frida Kanga ba charme, Frida Kanga ba charme, ba gros bisous place aux na moni Susu, Judith Ngoy, moi c'est Pembe, na moni Susu bango ba ma copine quoi. En tant que grand danseur en Mboka, tant que mon ba danse e bimaka. Différence ni za ba danse a leona ba danse akala. Différence nangweza. Différence des alliés parce que na minute au monde dans vraiment la musique il comme kende même quand moi nazamu ta dominer mais sur na tel blom sur na monaka bien banze mon sur na zoyoka la cause ne sepela kana ngote ko ba ko bazo comme kende ko baby ça parce que vision de uza ba artiste toza ba to édika ka masse ba chanter baza ko édiquer masse bato ba yimbaka po biso bato ba fena bina pe loko danse moko peke bato ba vana pe ndako bazo tala ke famille mo ba vana ndako papa mama vana bana ba tout ce ba ko pe ko tala ezate ke na bina biloko mona la ta so biloko mon ndenge nini ke ba danse banze mususu ba danse mususu ko bina te ngaza ko sala msana ngai na za ko bina ndenge bina classique bina normal mo tande ko tuna la tinde tindona ka boy classique pour bailler beaux artistes faut que ça to bola zolo oji yo mwana mobalo oji ma duso zo to bola oji ma to buete ngaza bo normal to yebi Dominique yewana atana butu na leka na mulili batu ba ay Dominique yana zoleka ila telefona kanga suki na ngana sa suki ndeni ti bon na ba basela kana yebi na pexi na bango te na bi selonga Dominique selonga donc na zala ngabo ndeni muto bi ka Dominique yewana. Conseil nyoko pesa artiste musicien au ba misika au ba linko sa ba danse peut-être ils honorer ba parenté ils honorer ba tunité conseil nyoko pesa en tant que grand danseur conseil nyoko pesa conseil nyoko pesa balanda pour biso tant to ko sa musala wana nazaki mona mukina za ta télévision nazana bao na monaki ba to wana pe ba lakisanga pe na pesa neti ta ba mettre lambi ba mettre Jeff hein nani ba mettre Mbula comme les mots m'échappent azaki mettre aza travailler mine maman nanga Marie Claire Mbiliabel
na bosani kombo na Maître Kembo. Ba Maître Kembo, ba Maître Kintekwa, tala kaka bato wana yotanga ba kombo wana. Ba Maître ba lakisanga pe ba lakisanga pe moi Dominique Musala. Ba Maître na tangi wana ba lakisanga ba Maître Kembo, ba Maître Jeff, ba Maître Mbula, ba lakisanga Dominique Musala. To la exemple na bango to zoma ba de bazo sala bazo bina. To la biso la ndelo na bango ti. Si tozonga sumo mkie na santé na yo Dominique Mabwa depuis au sali AVC ozo s'en sortir ndenge nini parce que tomoni malgré Dominique Mabwa to yeba munene to yeba batno so ba yeba ka façon za sikota changement eza moi makasi changement eza vraiment moi makasi to lingi vraiment expliquer bana monde entier bazolanda au dépôt AVC ozo s'en sortir ndenge nini. Bon, nous avons sorti par la grâce de Dieu. Balobi, muto c'est la kamalamu, abuka kamalamu. Toi c'est la kamabe, abuka kamabe. Et nga domino sans vivre, nous allons vivre selon on a lona, na bolamo na sale pas batu. Et on a pe on a zoko, on a zoko buka lelo. Muto a semé mabe, abuka mabe. Muto a semé malamu, abuka malamu. Donc abuka malamu on a sala. Parce que tant on a belé avec son assaillant na zamu tuna kizala kité na kindaki parce que vous avez monté vraiment na kufa kiko parce que nazo na une étape au bazo ya tsangai pampex na suba na sondre bazo lesanga bazo sukolanga pona vanda ifo ba memanga ba vantinga pona la ifo memanga balali singa bazo dans makamuti fo ba salela ngai tango kwesenga na ndako ni kusanga na ngamo na shamba na ndenge na bundana ki yango balobina mukifo kusaka malamu kutambula mabete tango ikuisinga na kui na shamba na meki kote me boy zongi singa na meki boy na ki ngamuko yango mso bengo mutu ana kufi mo exhibit mais loko muko yaki yela kinga izunga na moi na zongi na ji position na vandi tango na vandi liboko moko etika ki malamu yango mzai kusakuna za kwa pu yango na zobendana na obena tina bunaki na longo ikolo na escalier na chambre na kititi na salon sika batu bazalaki donc oyeba makambo ngani ba na kitaki na salon va na kiti suka na nga wana na ndenge balbimaki na nga na kata ndako bake na nga na hôpital mo ana bandel kaka na dika ne pas docteur Ngimbi ne ba geloko to se kumbeli jour na sala ikuno na ndenge ba obenga collègue na nga lo fumbo neza ko remercier lo fumbo mutayaki mutali so aye donc moi ça pepe kalikwa tuza singandi na za bazana pana na balari. Mais baba la sima qui vund des escapes pepe kala za kovanda moi sina za kuno mama pour l'indekani on opesa mbote ba ye ba ibisi ayaki mbala mon hôpital wana bengi le fombo a Dominique a moyen te boye we ma do fombo ayaki batalinga ay ba ko benga pe man nécessaire obino boyebi le man nécessaire na moi de mama zo sika o zo tout yebi man nécessaire nga pese ko man nécessaire chaka Congo ba benga ki ye wana batali basaki tout tant on a vanya mikolo na saki pangimi na ebité mais itange comme ko s'aggraver parce que déjà na kontaki koma na zo ba sou batuté na zo présence na ngami so batu ba zo baté ba ye ko dépêcher ba ko longa ba ke na ngana mama emo na mama emo o nga zo ba siko ikomi histoire ni baza ko bazo pesa ngai na mwasi na ngai donc ki mama emo to bandangi na pavillon 20 to longa na 20 to ina 10 tu es construit sur le pavillon 8. Nga Dominique na yuko zonga bui conscience nango zonga koyeba batu na pavillon 8. Parce que maman ko ayi ko tala ngatango ayi na moni na bengi na kombo na yoki muto na mpani muto abi akomi koyeba batu ngamo na se tourner. Atali moi sinanga na tunye. Bon tellement docteur alingaki batu balobisanga mingi docteur ngena za mingi na repos. Voix même portable au balingana za portable te batinga balinga pena za na repos amos na bilanga te lo morote na yako se deviner na pavillon 8 pavillon 8 ni na yako mizonga ndenge ngo za soin makamtutu tingine na yaki bimano hôpital na yako zonga na ndako donc ceux qui n'ont comment nzambe mingi parce que na ko lobabe tango nzamba sama comme pas na yo de ça fait deux fois ngonga Dominique na zoloba baka minene bikomelinga tango na te poto na 2000 na poto na 2003 na zonga na 2006 et ben na cause de problème genou na gauche na ko souffrir na arthrose avancée na genou na gauche na kendaki basalinga radio basalinga scanner yaki na camarade na moi docteur na Brazzaville comme on docteur Noël Ombeta na CH Brazzaville asalinga radio asalinga scanner bi 2000 kono faut ba ça opération so qui toujours konye ko ozo continuer ko tambola et risque que se fondre ba ko amputer au lokolo ya ko sanga rapport médical makamututu na kenango awa
na Willery pas docteur Congolo. Docteur Congolo atali cliché atali rapport médical bibiso moyen auto sa opération aweyati. Il faut évacuer, il faut ça ngo libana mboka. Natali siko boinga ba moyen nazana ngoti no sa ndingi nini. Nazaki na ni na mona ville wana restaurant na terrasse na ville. Na ba période wana. Na 2006 je vers la photo de 2007. Bon, dans le temps où on a un bâtiment à foutre là, on a mis la compagnie au Femco. Le directeur n'a pas un message à la fou. Il y a un docteur en Belgique. Après, c'est un docteur wana. Na bengi docteur wana na ABC docteur autres ko souffre à trop avancé genou gauche. Habitine ngai cliché, na tini cliché, na tini rapport médical, atinde nga mikanda tout. L'hospitalisation makambuto atinde ngai na monta hôpital ya refuta tout na joki mikanda na tout atala ki monta ndenge sengaki natali ki ngamo na kokate monta na vandi ngamo ti conscience na ngai sali na bité to akana mukila to za mutu numéro 1 à part Nzambe tout ça mutu rappel numéro 1 ndito vana RD ça numéro 1 na biso Exazalit ngai Dominique oyo na zo banzo achara Kongo pe asala ki musana ye ayaki azo filmer ngai likaki na télévision na likaki na télévision ba karibu ba mami lela tout mais na vandi ngamo na taliti na banoke na kiti et axe wana mutaki ministre nchaki Christophe Muzungu mais na keiti na zomo simba te ngamo na nzonga kisima na saki lettre na komi lettre ngamo ko na ki tant na ko saisir lettre na cyber je pense que mutu wana cyber tanga moninga na komi lettre ngamo ko na s'adresser na président de la République mutu cyber na domi ko bandi ngo bina banda liboma ndengini na zo bela basenga soba évacuer ngwa sa opération siko na kene pa na ngana na mbongo te na komi chef de l'état mukanda. Quand tu as actuel président Bisso Joseph Kabila Kabange, na komaki lettre, na kiko tika on na bureau ne kuno na parler na mausolée, na palais de la nation. Donc na tika lettre kuno batwana ba jui lettre ba kizanga réception. Ta on appelle bon lettre batangi, ba benga, eza sodomike eza yonga bizanga. Ozo bela ni na laxi ba bata ba kotinga na kat ba bien zo pa salle audience. Na code pe na jui papier na salle audience, na graffer lettre na on a comment ba grafa on audience na ngana salaki babi na kende na yo na ke na ngai na zongi na ke na kasu de jour musu na ke ko vérifier na komi kuna na koti na akile to bakizanga réception batali na koti kuna ba pesa ba papier audience e kotaki se bimaki na vérifier te mon audience ni na ngana salaki e kotaki se bimi pe na jour na date ba check tout ya OK na laxi babi uza ngapiti na yakite na yabika na gima empêchement mo babi na il faut awa ba expliquer na saki démarche na ngana présidence mkonza mboka pa yambaki nga basali makamtu akotina na free du site na 2007 wana chef d'état akotina na free du site bakisa na opération na lokolo c'est pas ça qui n'a bien abimisaki mboka afuti billet afuti hôpital ba pesa nga de poche na kepa free du site basali nga opération na simizia na kozongo na kumalanga bien comme na pe tambola ti tango na zongi wana Jacques Makepo mukie ay master ngo lo collègue na lo fo pe ko sala eloko na wana ayeko bien ngape tubani suko évoluer na ye yango tina ndenge pe tension ekoisanga na 2015 wana. OK, merci. Parce que tant on a kena fou d'ici doit na kenda kena mutute na kena ngamoko sans garde malade baki basali ngo opération tu esili jour mosusu na lali na butu na chambre na loti na kiti na tamboli na tono pe na lamuki na kiti kwa mbetu kana kata chambre na jubeki na tiki kwa mbetu na kiti na miko tambo mona tambo na fungu pona kini na ko mona 4 ou 5e niveau boy na bimi na koti na sancer na kititi na sen hôpital na kiri bano tambo na keti na bureau docteur wasalenga opération pour acquis israélien tant na komi kutu na koti na bureau secrétaire na moninga abangi atuningo joka pasinga bina joka capacité ajinga vandi singa na kiti tia bina docteur na ona no ayiti ngabi na simdia na zongi sus na chambre mona kiti susu na yabio ya sai tangu na fungola porte ya bureau docteur na ngai fungu na ko docteur moninga abangi atelemi mbala mo ainga ko simanga tungo ka pasinga pitena zoka capacité na ke na vandi ba moko abengi batuto ba participer ki opération na ba ye habite non peut-être la zota atamboli déjà donc c'est même pas une parce que ba pasola ngai nous ba izalaki 37 pinces et puis tant ba sala opération na na ça 3 jours mazeka ya kolala na la mkate nazo pema na bonbon 3 jours bazo retard respiration nanga na pareil na ko fungula misu nanga après 3 jours tant na fungoli misu baki ba bengi docteur ya talinga ba ko longola bonbon tina ok na chambre mais docteur amona ko sema pas une semaine amoni nga na tamboli donc comme ça docteur wana
Nandingi ya kobenga bat pana kuna yaki toujours sur surveillance ya présidence nazaki contact na présidence bazaki kobenga nga makambo tuza ko bango bazo benga nga kuna ndenge nini Dominique ndenge bazo benga président atana zo pesa on. Merci papa Dominique. Ndenge chef de l'état soutenait yo pour une opération et bon il y a AVC au côté rapé demande na okuna ya nini ya AVC au côté rapé demande na yo. Bon AVC dans ya koi AVC ngamne na koi na zota o wanza ponga mwana za kutambola non o skuta na koi AVC na ngosela nga dimanche ni ba présidence ba camarade na ba collègue na musala ba juna mombafu kasi atinde kota moi quelque chose te ba papi texte ba tinde kota moi quelque chose te ba na AVC mwana zolo ba mutu asungi ngai chaki apuya kinga eza lofombo tuzaki ne awa akendaki pa honorable plus ABC ndenge plus ya ko jambo atindi na koti scanner et puis PCG akimo basakanya atindi kinga mbongo son excellence Denis Kambai atindi la ngambongo na ba musicien de konanga Fabrigas atindi kinga mbongo j'ai un ami à États-Unis aux États-Unis to ça kama ba misamo bene monsieur André Maungu depuis États-Unis atindi la ngambongo mana bat mususu basunga kingai wana donc il est nango bien. Ok, merci. Ce que vous savez, na vio vandika na ndaku ozo bana bazo liandenge nini mwasa zo liandenge nini vandika na ndaku osani siku. Nazo bazo mona ndi nazo bazo landanga. Numéro kuna profiter de l'occasion na pesa beka numéro téléphone. Pesa numéro za na calme. O pesa numéro skoto na ntoye baskoto ko ta na vie privée na yo parce que aux artistes munene. Ba le l'artiste ne meurt jamais. To lingite okufa lelo poto mona ba mbongo ezo uta bipai na bipai po bakunda yo non. To lingitoye ba ozo évoluer ndeni ozo sani siko na vie parce que siko comme na dans moment oyo enfin ba doit fongola misu minene ba yokayo. Bon, tinde docteur pesanga répondre pesanga répondre à une année. Na une année 2016 mon basa iloté notre maintenant bana batanga ka moi na ngai boso azan 5e mécanique je pense so nza manga zo 6 na ça ka mécanique ana 5e mécanique et mi balé à moi si bintu ye azana pa ye za moi bazama parce que nga bota na ngati ko na bota na landisa te bazana écart nini bango bena ya na po ya na 19 ans yo à moi ça zone de 15 ans 14 et demi la zone de 15 ans 14 et demi ye pe azo tanga na ye nazo bunda na kaka nzamba ndina nzamba zo sunga ngai nazo bunda na kaka bongo mais nzamba zo sunga zo tikanga tena mo bata mawo bazo sunga ngai nazo bunda na kaka pona kolia na ngai pona kotangisa bana na ngai nazo beta mutu kaka mais pona eloko boye taka tinde na koya kiwana docteur pesanga po ina ne ba activité mina za ko sala nchaka ngo stop parce que nazo sali ndenge za ki monzela Brazzaville ndenge za ko kende mais tina bela ki ngo stop. Papa Dominique a place aux vanda eza lupangu ya famille lupangu na yo moko toza na lupangu no quelque part parce que aux artistes munene tonto yeba lupangu oza na lupangu na yo moko to lupangu yo place aux vanda eza ya famille on a pas maman manga na katanda ko eza parcelle oncle ya pesa maman tinde tango na beli comme tout naza ona mama naza ona mama madame pour le moment azai pa na bango ndi nazo bazo yokanga nazo bundana nazo akoso so na bundana zikoso nazo esika pona zonga kovana mutu boyena mukivana esika mona famille na yo na pofaka na bana esika mona mwasi na bana na ngai nazo bundana so conseil monani bata maoba oyo ka sumia conseil monani nazo esika na ngai assisté na zonga kovana na mwasi na bana esika moko pour une activité commerciale pending na message nanga parce que tango répondre nanga ici awa médecin tuninga na parmi ba activité au salaka nini ko sala nini ko sala te na moni que na musique il y a temps na âge pine pour ça ni na malipene na beli na stopper na côté wana na stopper na tire bino ka ba biloko na sala ka botala kanga nango mais pour la santé n'a pas de prix. La santé n'a pas de prix. Pour ta artiste Nabino Mounene, artiste Nabino Dominique Mabo, Atiki Musique,
musique wana chango na pose ndenga lobby musique nde lipa musique nde mwasi musique nde kolia musique nde nyonso siko Dominique Mabwa atikila on fait l'appel ya bato balia kana bato balia na bato quand je vois Papine sur la main sur NTP Pro je vois le méga boss Freddy Mbouila le méga boss je vois artiste nabino yo Dominique Mabwa so bo soutenir ya zwata mo esika na e sala moi bien comment papa monter ma mère rêver comment pas monter ma mère rêver Frida Kanga ba charme c'est les du bois papa social adieu Diogène Roger Madiata bazara wana pona ko wana na pesi nanga micro pa Dominique Mabwa yemoko a lancé appel naye na bato oyo baliara na bato pe apesa numéro na contact pour te comme déjà presque na suka émission na biso bon déjà na bato nyuso otangi de kombo wana na bi temps opesa numéro nanga ba ko benga nga ata bango ata moko to mi balé ba ko benga ba ko soutenir nga numéro nanga téléphone ezali 0 donc na bana code plus 243 oti 82 20 60 192 na bandeli oti plus 243 82 20 60 parce que misusu basoka nonande misusu bayebatina babino ndenge ba beka na français plus 243 82 20 60 192 192 pour 192 donc 92 na français au basta 92 donc 82 20 60 192 numéro na téléphone ngo wana pour ba dédicace na ba nyonso oyo sepela na bango opesa bango mambo pona bana poto na pesa ba dédicace na pesa bena ba grand frère na ngai Mimi la ifeta vena Moïse Lokumu vena ngaki go makengo na mwasi mamila 12 pona beke tangu pena bela kia verigo asaki ma geste na pesa mbote na pesa na ba collègue na ngatu baza kuna Dorolo si joli bébé babi ya chante balodi motindo ba dessous à santu na bosa pe mo be vie bwing KVK mbote na yango wana na États-Unis nazopesa nani bona bimisa André Maungu na mwana biso Mami Mbula aza kuno États-Unis abala kuno na pesi mbote na Mami Mbula na Paris na opesa mingi na pe master nga Doli Moungu na pesa mbote badidika na tonton Kabasele na Adamo Kabasele bapesi bango tumbote na Londres na pesa kuno mo big one Juda Mumbafu po eza na Londres na minito eza na Grande-Bretagne na pesi ba mbote na yango na bosa nde ba yao mo Gabi mbote na bino yango wana pesa ta madame nanga bina ko bosa ne talaka mwasi nzote tonda ya pembe talaka mami mubanga milolo donc ba luba ba beau frère nanga mbote na bino yango wana mwana bino yana azai pa nanga ndako mubanga milolo. Merci tokom nasuka émission na biso na pesi merci na ba nyonso ba pesa ki tension na bango ba attention na bango nyonso pona kolanda biso CN News TV mon pepe ya sika tokomi zeno to pesa nagina lo babuyi lukana lo bina bino makambo ya nyima tiki mais o ya bigi singa 2 fois ce pour yaka ngo raté ba révélation yaka ce bo moy Dominique to na mo religieuse bo moy Dominique to kamo bo kamoté parce que on appelle na jino bangiza on t'appelle nzambe parce que 2 fois mobimba tala ba sala opération na genou na kino hôpital a lotinga ndoto kina tamboli na kitna tamboli na mikina kitna tamboli pe na kenda ki sans garde malade na chambre na kinga moko mais na hotel mo kino kusukola kusama kamtunga mo na chambre na sina ezolo ba quelque chose bon na koi na bel AVC na kinga mo na chambre mais na juma kasa oketi na salon na koti koma na koti hôpital tant na koma na hôpital tant na banque na vana mbetu batu so ba filmer ba l'équipe ba mona ba okama mais Dominique nzamba lingio batu mi kota na ba ko wana ba bimité ba ko mais Dominique nzamba lingio mais ndena so na temi na zo tambola na zo loba so na bien na sai misu baka se Dominique akosa zo luka mbongo pour moi est-ce que si ni zo singa sai AVCA et l'accité donc nzamba linga minga Dominique c'est au moins le Dominique les jours à venir
Bon domi ko tena clip bon religieuse, bon domi to ni kamombe kama nzamba ko kamate o ande te na beli defo nzamba tikinga te nzamba sungi ngai. Poka to ndeto zana balabala to vani awa. Ce que caméra aux amis nous dit to télémica to kia na ko ça pas tableau muscal bosé église sika na sambe la gizara awa église à Christ notre paix ya pasteur na Jean Mosiango ezawa kaka na mpanzi na so to télémica to bimira wa na ko ke peso ko lingi peso ko ke na temi boso ba zinga pe image muscal na liboso na ka isika ba komana na temi po bana poto ba mona ki wina bia so na bina cosité na zo ba solo ezawa na balagi 201 na sambe la ko sambe wana église à Christ notre paix ya pasteur na Jean Mosiango na opesa mbote. Merci beaucoup. Dominique Maboazune appelle à Nzambe. Azune appelle à Nzambe, c'est Nzambe. Ce n'est pas mal. Tout comme vraiment na souka émission na biso. Là, je m'en vais saluer Papi Nzolamen, son propriétaire privé. Il y a Christelle Rose Mamou. Na pesimbo te sous na Sami Mbembo, na pesimbo te na Daniel Kusangana na Grenoble. Na pesimbo te na Frida Kanga ba charme ma copine elle m'a toujours parce que ça la nga ba bien. Na yebi que et ça la paix moi bien n'a pas si le méga boss Mbote Freddy Mbila le méga boss Adio Diogène Genève Mobimba Roger Madiata beau soutenir Dominique Maboa et au ça là est bien moi m'appelle moi ba code beau déjà numéro né à contact bozela teka muto akufa to bozela muto azwa problème pour bo soutenir so bo soutenir a komona moya ko s'en sortir na famille na bana nzamba kozanga te ko pambola yo bato balia na bato ko moi pas monter ma mère rêver Aglaire Kembo na peso bambote mingi bisiko zali na pesi susu merci mingi na cameraman la cameraman le plus beau